bonsoir fidèles internautes partout besoin d'Abissona 3W Congo Ziboulami sur TV votre chaîne de Ndebiso Tolobaka Omba Omba de Makambu Makambu de Omba Omba. En tout cas, grand merci Nabino sur Pesaka Biso. Attention Nabino ya Kolanda Biso à travers Congo Ziboulami sur TV votre chaîne idéale. Les lots sont disco ça amsala pour Nabino. Lobby Bobute Kolanda tozala qui na 37e anniversaire. Il y a eu de PS. Kuna na permanence na limité 10e rue où il est avec impact et danger. En tout cas, ne lelo tolobi tokotika yango boete. Ezala qui na makamu sueleka qui wana oyo sepesa qui peuple congolais te na yango lelo pour na bino to préféré tout ça l'analyse moi moké pour na ko éclaircir opinion publique. Na ko banda émission na nga boete sans que na remercier ma patrona Omba Omba, la reine Omba Omba. Merci na yo bambote na yo maman place Ozali. En tout cas de ces faits na outi ko ebisabino tout à l'heure, tout ça la moi analyse par rapport il y a 37e anniversaire, il y a eu deux personnes les cas qui lobby vendredi na siège il y a eu deux personnes na 10e rue limité. Na yango to ambi pour na bino combattant il y a eu deux personnes autant on y a so mona kailogi na mingi pour na tina ko éclaircir biso makambo tali politique surtout mingi na domaine il y a parti au babengi UDP. Sans plus tarder ndeko na ngaza déjà sur ces plateaux na pesier. Bonjour ndeko. Oui, bonjour madame. Ndeko ko se présenter pa ndeko na biso nyonso ba ye ba kombo na yo ba monaka yo mingi mais kombo nde pesaka moi passe. Oui, kombo nangai Dadi Mbenga, les soldats du peuple. Naza vice-président ya collectif Parlement debout na Super Lemba. Merci Ndeko Dadi. En tout cas, l'obligation Stozala qui wana na 37e anniversaire il y a eu de PES na limité. En tout cas, tout le monde qui présence il y a acteur politique il y a Ebele. Ba honorable il y a eu de PES. Ba honorable il y a majorité au ezaki kana kombo PPRD le lo ekomi mouvance FCC tout le monde qui bande ko ya mingi en tout cas na 37e anniversaire il y a eu de PES. En tout cas na mo muke penza lecture ya 37e anniversaire wana eleka ki malamu eleka ki na succès to ndenge avant toi cheminer na ma question na biso mususu. Oui, na pesi mbote na batu nyonso tu oyo bayaki na remercier bango au bayaki ko assister biso la journée à lobby il y a 37e anniversaire il y a UDPS parti de masse parti munene ya mboka yango wana to sepelaki na o nyonso tu na milulu lekaki lobby na kimia na succès na bandi madame ozalaki wana omonaki nyonso tu elekaki ba o nyonso tu yo tangi wana batu na biso ya FCC oui mais ba o nyonso tu sur 100% 95% ba uta na IDPS ces écoles pour former batu ebele kuna malgré ba kenda lelo na ba parti mususu pe ba créer ba parti na bango mais bango nyonso tu ba uta na école ya UDPS yango wana omoni to lansaki invitation na mutu nyonso tu oyo aleka na UDPS aya na bandi omonaki na ba famille ya ba les 13 parlementaires malgré lelo bazala lisusu te batika biso mais ba famille na bango bazalaki wana ba présentaki bango ba même na ba ancien secrétaire ya UDPS bango pe bazalaki milulu elekaki kitoko vraiment na succès malam. En passant, tout le monde qui présence, il y a président JC Mwamba. En tout cas, la manifestation, on est ça là qui vrai bien. Sans oublier les amis de Roseline Mbombo. Au Bazala qui wana balata qui ba polo et ça là qui vraiment vrai bien. On a payé déjà Roseline Mbombo Mbambo te place aux Ali. On a payé président JC Mwamba Mbambo te lissousou présence Nabino et ça là qui vraiment ba combattant. Il y a super les Bazala qui sur place. Nabiso Oignon sort vrai bien. En tout cas, tout le belamo actualité mouké lobby la Mouka est procédé qui n'a qu'au formé dynamique et la vérité des urnes. Au bazala qui ko ba format qui angolo bien siège na bango ba bengi yango dynamique de vérité des urnes. Au basali plateforme wana
ti lelo mpona korevendiquer vérité à urne oyo bino UDPS bobotoli bango. En passant lisusu tolandaki biso nyonso tomonaki bien mpe boyebi bien tolandaki na TV5 Monde bapropos ya Muzitu par rapport ya ndenge bazali koconteste contre victoire ya mwana mboka Félix Tshisekedi na ntina koloba ete bakoforme makambo ebelebele mpo euta pa na nga te en tout cas bolandaki extrait wana nde ndeko dadi olandaki yango yo mpe lokola tolobela nanu formation ya dynamique ya vérité ya urne bongo tochite sikoyo na ndenge Adolphe Muzitu apesaki bapropos wana ya koforme eloko moko ya malamu te mpo na ntina kodestabilize en place. Ndeko dadi à propos ya makambo wana olobi ndenge. Bon, maman na ngai nayebi ke oza journaliste oyebi na kozonga mwa nsima moke ntango tozoloba ke UDPS tobandi lit lelo te nabandi ntango na présentation na nga oyoki na mibengi soldat du peuple. Pourquoi tobundi mingi pour la partie UDPS de 10e rite na palais de la nation to sali 37 ans ya marche loko là-bas na Israël nde basalaki na désert pendant 40 ans pour bakoma na terre promise biso pe UDPS to sali 37 ans de 10e rite na palais de la nation na rotambola webi obstacle bonyo to kutani na yango webi batu bonyo bakufi pona UDPS webi batu boni o bakanga o ti lelo ba famille na bango ba lukaka bango ba monaka bango te obi batu boni bazoka mais IDPS etikala koyiba pouvoir ya mutu te na kokamwa bandeko na biso ya lamuka mais soki bango ti lelo bavandi bazo rêver ngala kobinga yango rêve bazo rêver kaka mais ekokamwa. Or bango nde bazawana bakomi ba opposant baluka ba créer ba stratégie ona kodadi na kati maloba te en tout cas bango ba boyi ba qualification no lingo pesa siko baza ba opposant te balobi ba ko se poser contre banani bango baza bandeko oyo bazo réclamer vérité des urnes. Mais vérité des urnes ngo siko ba réclamer ngo wapi. Or vérité des urnes na bango il fallait ba réclamer ngo tangu bakendaki na bakendaki ko saisir cours. Nde place il fallait que nous réclamer en haut mais tout le monde qui biso nyonso tout na bilili biso tozalaki wana sur place bayaki ata na PV mon côté baza côté sikoyo lelo o banda ko réclamer na ko bandela na ko yebisa yo ezalo ko la mwana ayebisi yo ke papa na zui na classe amemeli yo bulletin na 62% mais ba côté ezate a yo monika na bulletin ba komi 62. Et bon, la mathématique a soit qui combien, na français soit qui combien, na cours anglais soit qui combien, tout y a géographie. Yo monika a 62. Mais il faut oyer ba 62 on est outi wapi. Ndenge moko na bande ko na biso. Ozo réclamer vérité des urnes au moment yo moko. Ozata na côte moko te. Yango wana to bengi yango rêve. Totika ndeko na biso fayulu. Table. Place na yo ezali na assemblée. Kolingate kozala président de nuit hein ko revete zonga mutu en tout cas et comme nous sommes le président de nuit grand merci na mami mbenga kuna na jobu molandi na biso munene en tout cas ya Congo Zibulameso TV na bosanité Sarko Kalonji. Hein, balobi yo toujours présence na yo ezara toujours remarquable à propos ya propos oyo ndeko na biso Muzitu atenaki na TV5 en tout cas na mona qui déjà mouvance par rapport ya parti UDPS ezala qui vraiment très fâché par rapport à propos na yo déjà qui ngondeni. Bon to mona ki ba propos ya ndeko na biso Muzitu elekela ki biso nyonso to Muzitu azana conseil mon côté ni leçon oye akoyi kopesa président na biso Félix Antoine Tshisekedi po toyebi Muzitu azalaki premier ministre na époque ya Kabila na 2007 Muzitu azalaki premier ministre biso nyoto toyebi yango toyebi ba détournement o Muzitu asala prévane lelo azana chaîne na ya télé. Ba journaliste ba employé o ya yemoko 26 mois impayés pe asali déclaration bi azana mbongo te ya kopesa bango
ata so balobi ba bomaye so balobi ba betaye aza na mbongo te mais mutu a bongo entreprise a mukie nanu akofuta ba employé na été mais leçon ni nango oye a opesa po azalaki premier ministre l'homme de 1000 maisons bobi mbongo boni mozita de tourna moi si na yeba kanga na Belgique est-ce que bien ngo na mbongo mais il faut bolobela yango bino bwa panzi sango mbongo wana moi si na yazwaka yango wapi en espèce boy na Waterloo mais il faut bolobaka lelo muzitu ye azoloba ete bako traité na Félix te soki ko solola il faut ba solola na Kabila po Kabila ne muta yibi na bango pouvoir yango ba yibi yango wapi mais bango ba boya ki élection tango biso tozo tambola na nzela mama tozonga nanu tango biso tozo tambola na nzela tozo réclamer élection bato bakufaki na siège ezalaki bato ya muzitu te ni bato ya fayulu te ezalaki ba combattant o bakufaki na UDPS ba combattant ya UDPS biso tozo réclamer élection bango ba obenga biso ba revers botala ba revers wana bokasi Kabila okende bande ko lia sani mo na Kabila bande ko sepela bande ko sepela biso to tambola na nzela tozwi ba masasi tozwi ba gaz ngayo bakayinga combien de fois bakangi biso combien de fois Fayulu azala wapi Fayulu na vie na a marché 2 fois asala 2 marches à Pamba lelo to yiba pouvoir ya mutu o histoire te est-ce que ça a un sens En tout cas, ndeko dadi boyibi pouvoir ou pas. Mais yenda bimaki candidat comme kuna na Genève malgré bino boboyaki. Peuple a joué toujours compte na obino omisaki liboso parce que oyebi tungu eleka ki wana bobimisi mutu na Genève bono retirer et parce qu'il peut moins polémique. Ce qui muninga lobi ke mutu azwa ka réclamer vérité zine. Mabezawa. mama soko lobi tozonga lisusu masolo ya Genève wana na kokamwa esika moko te tomona les premières de la classe aya kokoma les chèques les derniers babimisi les premières oyo aza na base te oyo na histoire ya la diplomatie ata moko te wana nazoloba ndeko na biso Fayulu Saint-Martin atikala kosala diplomatie moko te ntango Félix azotambola azosalaka diplomatie par-ci par-là Félix akutani na ba chef de l'État lelo te ezaka na nini na sommet mais Félix abande kokutana na bango tango na azalaki opposant azalaki président na bango ya rassemblement tobosana te bande ko benga ye président a dirigé bango pendant 2 ans Félix président na bango Félix azo diplomatie bango ba bande ko vanda bazo zela ye mutu ayebi diplomatie net ye na bango nyonso to azalaki te ni Bemba o azali kuna ni Moïse, ni Olivier Kamitatu, ni Francis Kalombo, bango tout. Moutasali diplomatie net Félix Azate. Pour Félix, abanda qui déjà kotambola. Ayeba qui déjà. Yangwana oyoka qui même déclaration. Ya président ya Kenya, Uhuru Kenyatta, alobi pona ye azalaki ezeloko ya kokamwate. Po ayeba ki yango déjà na diplomatie au Félix asalaki yango wana efutie lelo akomi chef de l'État. Toko yiba résultat ya nani ya mutu oyo ye moko na fief na ye ayebani te po akoma député na 2011 ezaki na kombo ya IDPS Mais ces derniers na yumbi ba résultat ebimi kuna ye karanda zo mené. mais yumbi élection salamité madame na yumbi élection salamité Salamité ba papier ba ko déposer wana kombo ndeko Fayulu eza mingi na lobby kombo eza na kati ya papier to na kati ya ba bulletin de vote soki eza na kati ya bulletin de vote oyebisanga oui mais soki eza na ba papier mutu moko komata 30 fois to 50 fois eza na problème te. Grand merci à Roséline Mbombo. En tout cas, grand merci à Najuf Noir, à Paris. Grand merci à Didiston, Molandi Mounene, à Congo Zibolame sur TV. En tout cas, tout à l'heure que Bossali Lit Yamakasi, le lot, en tout cas, Bokomi
essentiel. En tout cas, de Kodadi, que ça la lecture nini pour na mukula lobby ni na tout à l'heure, tandis que biso de remarquer que lobby sonorisation et ça là qui malam té na 37e anniversaire, il y a eu de peste. En tout cas, babande côté ka polo, tandis que tout le monde a ba partie mususu, loko eza mokolo e sengo ba pesa ba polo gratuitement. Mais lobby polo était comme na 5 dollars, 8000 francs congolais. En tout cas, ba batch ya presse, ya ba journaliste et puis ça makina koko so ba privilégié qui ba organe moko quelconque de la place soit disant que bango ba sa ba organe minene ba bosana ki que biso ba oyo to sala ki lutte pe elongo na bango pona tina kola ki sape ko mema sango mboka mobimba monde mobimba pona tina na bango pona nini makambo bongo eleka ki ko dali o koloba nini na makambo pena ba imboka ba yoka nite mapasi na tina na. Non, Batou, il faut te comprendre. Te travailler, te. IDPS, toza Batou Oyo, biso, to kontaka, na ba fond propre ya biso moko. Soki bo, polo to tekaki, ezalaki po mbongo, ezonga la caisse. Combattant à la volonté na emoko. Moi 100 francs na yo 200 francs nde sala rapide de pèse na moi ba partenaire otoza na bango na poto mwandambu o ba sunga ka parti net si ba gouverneur Bruno Boula na kati ya Belgique ba sunga ka parti mwandambu Marie-Hélène Mulumba azana États-Unis azala na États-Unis malgré azana biso awa ba sunga ka parti de loin ozomona été IDPS eza vraiment na mbongo te. Soso. Toko. M'a appelé les chats par son nom, bah RTNT, bah Télé 50. Oh, les gens ont privilège à soit qui battent. Biso moko pe to s'entenda ki na yango te to monaki ke batu ba ki koye ebele mais ba batch ba sala ki kaka pona 100 mais batu bazala ki plus de 230 chaînes o ezalaki wana yango na bomona ki mwa kokoso ezalaki mais bolimbisa biso to comprendre que batu nyonso tout na bango pona IDPS le to comprendre que na presse wana bazana bango pona IDPS mbala sima toko sala organisation ya malamu pona bino nyonso tout bozwa ba badge bo participer na ba événement oyo koya na sima. Grand merci à Yannick Pirins kuna à Toulouse. En tout cas, na bosanité honorable Timothée Chimanga, hein, balobi honorable Yabana, honorable Nde Makambo, Makambo Nde honorable. Na bosanité docteur Étienne Nabena, hein, ba salutation place aux Andes.